Sambara goli mazapata bila koli kobo. Sambara goli mazapata vraiment beau sabone. Sambara goli mazapata bila koli kobo. Sambara goli mazapata MGTV. Sambara goli mazapata mami wanza. Yoga mami wanza. Dani Timanga. Vrai non, vrai tenta sur la bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Si aujourd'hui le peuple devient mûr en politique, c'est à cause de vous, politiciens. Qui trompe qui? Ça va, c'est savoir. Non, c'est pas vrai. La République démocratique du Congo, ce ne sont pas les infrastructures ou les institutions, mais c'est l'homme. République démocratique du Congo, ya Simon Kimbangu, na fait président Kasavubu Yangoyo. Yangote! Alors nous sommes dans quelle république? Ça va, c'est savoir. Mais, Eza Yangote. Commissionnaire, beaucoup m'a commissionnaire. Quelle confusion, commissionnaire, beaucoup m'a commissionnaire. Quelle confusion, likambo ya commission na mboka na biso ezoboma masolo yango moni misala ezosalama na mboka likolo ba 10%, misala mpe ezozala na qualité malamu te. Avant l'indépendance, mboka na biso ezalaki na kombo ya Congo belge. Après l'indépendance, élection ekosalama, Kasavubu azui pouvoir, mboka ekomi République démocratique du Congo. Boyebi babuni elekaki na République démocratique du Congo, c'est-à-dire mboka wana ezalaki exemplaire banda na chef de l'État tina petit peuple. Chef de l'État soka bimi asali ba coopération na mission mbongo ketika lezoki na caisse à l'État. Député, sénateur, bourgmestre bamoni soana bazalaki exemplaire, policier, militaire. Alors lokola na kati mboka makambo ezangaka te 65 Mobutu ayeko sala coup d'état na ye. Tolongwa na République démocratique du Congo, tokoma na Zaïre. Boyebi Zaïre ndenge tambolaki na 32 ans ya dictature. Mais soki malamu ezalaki tokoloba yango, malamu ya Mobutu ezalaki nini a unifiaki le pays et puis a sécurisaki ba territoire na biso. Alors tolongwa sikoyo na Zaïre na 97 Kabila ekoya. Oh, aiko libérer mboka, aiko libérer mboka te. Toyeko koma na république dictature d'esclavage. Amemelaki biso bato mususu awa na mboka oyo baiko diriger bato. Ba incirconcis. Batona na malédiction. Alors, na ba poste oyo ezaki clé bango nde ba Rwanda bakoma iko diriger biso. Boyebi makamuni na esukaki. Alors, malamu ezaleka pa Kabila le père parce que alingaki abongola makanisi mabe ya peuple zaïrois. C'est-à-dire kuna ezalaki fimbu likona fimbu. Alors tolongo wana toke na 1+4. 1+4 ya koma na République démocratique du partage de gâteaux. C'est-à-dire mutu na kwa na ye azolia na ndenge na ye. Alors peuple azaka ko se retrouver te. Yango na minutes o tozokele tokoma na République démocratique du Congo maintenant tokomika te. Toke na élection en 2006. En 2006, Jean-Pierre Bemba na Joseph Kabila. Joseph Kabila est comme président de la République. Tolongwa na République démocratique du partage des gâteaux. Tolongwa na République démocratique de prédateurs. Donc c'est-à-dire kuna na ebisi bino ezalaki danger. Ma belle Nicolas Mabé, poison paille, enlèvement paille, assassiné paille. Ma belle efsikani toyokomona keno ex ministre ou azalaki place wana baiko akize epai ya ba député mususu babike non a détourner kimbongo.
lokola détournaki mbongo atongi 400 maisons. Alors lokola yepe alingaki baba kizende ngona ke aye ko sala droit de réponse. Alobi mbongo na ye ezalaki ya commission. Soyons sérieux. Commissionnaire, kokoma ba commissionnaire. Quelle confusion, mboke ke bonga ndenge ni soki bozali ba moins sérieux. Commissionnaire, kokoma ba commissionnaire. Quelle confusion, mboke ke bonga ndenge ni soki bozali ba miyibi. En 2011, Tshisekedi wa Mulumba, challenger na ye ezalaki toujours Joseph Kabila. Joseph Kabila a été remporté comme chef de l'État. Tolongwe na République démocratique de prédateurs, to komi na République démocratique des assassinats. To perdre ba pionnier lokola, Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, Arma Tungulu, sans oublier ba membre ya IDPS o batumbaki bango na résidence. Le danger c'est quoi? Bae ko former bana na biso o lelo babengi bango bakuluna. Babanga kama machette te. Nini ni susu to monite? Ex-premier ministre bapesi ye mbongo o totonga ba 1000 écoles o mukanga loto. Suka nango eloko moke monani te. Lokola eloko monani te, lokola moka na biso songi songi eleki troto yo kaka o te. Atongaki cité ne moko boye nyonso za na kati donc mbongo oyo bavotaka ya budget po etonga misala emonanaka te. Mais oyo bazotonga babien na bango privé ezomonana akayo bokotuna boye o mbongo na ya commission di soyons sérieux. Kokoma ba commissionnaire. Quelle confusion, mboke ke bonga ndenge ni soki bozali ba moins sérieux. Commissionnaire, kokoma ba commissionnaire. Quelle confusion, mboke ke bonga ndenge ni soki bozali ba miyibi. 2018-2019 toke na élection donc fait ya Kabila, Emmanuel Shadari na Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a comme chef de l'État. Alors Makambwe Bandi, le peuple d'abord, État des droits, IGF. En tout cas, tout le monde qui vraiment que Mboka Tomoke na République démocratique du Congo. Erreur yeko salama. Erreur moi zalaki nini? Rectro commission. Na bisi bino danger. Ba détournement bandi. IGF alimo na nzela, tozoye ba lisusu te mboka ezokende wapi. Donc IGF na ba détourner ba komi logo la Tom et Jerry. Tom et Jerry na suko ba pesa na kimboti. Ba koma ina ba ba massa. Donc mboka oyo tozoye ba sute to komi wapi. Étouffement na kata mboka ya kosakana nango te. Oui, ya mona lobaki na debi. Le Congo ezali ba infrastructure te, ezapen ba institution te, mais c'est l'homme. Est-ce que lelo vraiment bakoki kobenga biso ba congolais? Non, parce que Congo o ezalaki ya Congo. Ce qui babengi yo congolais, c'est-à-dire aux exemplaires. Même à terre tokomaki na Zaïre, tala hymne national à Zaïre et bandai ko concorder na peuple zaïrois. Na Congo en 1960 à 65, hymne national bandai ko concorder na peuple. Est-ce que lelo vraiment hymne national de congolais ko concorder na ndenge tozo vivre? Mais non, mais non. Lelo bokoye bisanga que non président Facha Zosala. Oui, c'est bon. Mais qualité Moussala Togoye Bango parce que Madame la pluie a déjà présente. Est-ce que Bazo soit 10% ça va se savoir. Oui, tout ça n'a pas Mboka et Bonga, mais Moutou, il faut pas bien gagner Congolais face à l'exemplaire. Les hôtels à la province de Bisso, ce n'est pas possible. Bazo Kata Batuloko la Banyama. Non, Bisso Oyo, les Londres de Zaboye, tu dois comprendre politique. Mboka na Bisso Negani de Zoko Kende. Alors, tu causes à la peine à idée à Malamo, tu peux y couper ça. Donc, tu peux marcher boité. Ba détournement, ba vol, ba assassinat, nyo surtout alors tu bengamina no ba congolais te, tu bengamina no ba congolais d'autres dans la République démocratique, point d'interrogation. En tout cas, bateau de commandement et ça pas chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est possible à changer Mboka Oyo. La possibilité c'est belé. Et on va se yokater dans les notions de zoko échouer na Mboka na biso parce que toto si Bible te. Bible d'abord de l'obinini. Ba sala fimu pona mu Kongo zoba. Mais celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Toto saka Bible. Oyo a tengami. Il faut à sa punition na une Bible lobi to mona Mboka ekende malamuti. Deux ministères oyo ma ville na biso ya Kinshasa. Ministère urbanisme na affaires foncières. Madame la pluie aye déjà. Tala makambo yoti ko sala. Mvule beti batu ba kofi na nenga ko sakana na yango te. Mais eloko moko salami ya malonga ezate. Ba lingi komona ba espace vert te ba ministère wana. Y compris na ba autorité ya mboka oyo. Parce que bazo so ba 10% ba 20% batu ba kufika ofele. En tout cas, botika ba mama na ba papa o bazo teka na banzela eza na priorité te. Bobo sana slogan na binote, le peuple d'abord. Bobo
bobosa na yango te. Bobosa na yango te. Koteka ba place na ba cimetière. Tina bibale. Tina ba ravin. Non, non. To boy ba perte humain. Conclusion na ngai ezali boy. Banda na première génération, c'est-à-dire na Mobutu. Bino bata mayele bata mibeko. Ti lelo bino bosala ke mboka oyo ekufa. Likola 10% équipe nationale ekufi. Ezali pasi mingi. Tozo kende wapi tokomi wapi. Église bino pe. Bozala kata ba commission ba 10%. Papa uti ko ya hawa. Tomoni ate sika moko te po assembelela mutu a $500. Aide-toi, le ciel t'aidera. Éveil patriotique, eza ba injure, mais ezali ba critique, na rappel, tobongisa. Je suis le conseiller de la République, leader des opposants, Prince Kinda, le vrai patriote. Na seki, guerre européenne, est commission Izanakati. MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata Vraiment beau s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga. Vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous.